Tout ça, mais la caca. Tout ça, mais et c'est l'amour. Comme Madalena, mais tout ce qu'on t'a dit. Tout ça, mais pour maman Elisa, tout ça, mais là, avait un premier bal. Ce qui n'a pas mourir la prière sans visite, tout pour que l'homme monte. Quand nous sommes nous sei se estou errado. Quem tiver que falar comigo, estou aberto. Mas eu sei. Pastor, doutor. E para o outro sou o fulano. Se o ano até para banganga, nganga, sou que banganga. Quando o ano é suca. O colubanho sou banganga. Mesmo no Kimbandeiro, você vai falar tudo. Que na língua bota, na língua boie, na língua quisse, pas docteur, pas ngango no banhos. É pas pasteur. E agora só que tu tá muito, tu mora na base ku fa isolé na banda. Ora na deixo, asa ku fa que então o solo na ele azate. Na sua semana pour parler du cerveau, peço perdão se alguém me levou a mal. É só isso que eu queria falar. Tudo ok? Et c'est mon abat pour faire un colo. Pour que bazo que ne coupé, que mi sala na bando, et ça n'est le bain que mon me volanda, le bain que moi je me volanda, le bain que mon bilamba me volanda, mais mi sala nous des années. On va faire l'examen de conscience. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tout le monde papa n'a pas été, mais à quel n'a pas été, à quel n'a pas été. Donc là, il a eu tout le temps de la Konaïmo. Nous avons fait ça comme ma casse. On a qu'un d'accord sans me la tête, autant que nous avons malade. On a qu'un d'accord sans me la tête, autant que nous avons la famille. On a qu'un d'accord sans me la tête, pour on a un problème au son. Maintenant qu'il y a une présence en Zambé, on a évacué à Zamokeni. On a yaki Makopamba, na Mozonga, na Komemela Yesu, na Komemela Nzambe. Alors nous devons prendre conscience. C'est-à-dire, ce qui lui est, il y a une journée à conscientisation. Nous devons prendre conscience. Na botamaki, na koli, na boti, et nous tous c'est le gars. Donc clôture na nzembo. Mosika na uti, benena mobile, otamona na kotamona, Yesu ne bisuni. Oh mosika na uti, benena mobile, otamona Yeah.
vide oyo etikali moto akoki kokomblamo te soki yo nzambe te atiki libota na maboko na yo atiki ndeko mwasi mpe mobali kati na esiko na maboko na yo tata nzambe natiki programme oyo nyonso ti nzoto ya ndeko kokita na mabele na maboko na yo tata batela biso bomba biso fungola mayele mpe makanisi na biso protege biso pambola biso situation oyo ememali biso liso na kokanisa naza wapi nakomi wapi nakokende wapi tata batela mpe bomba biso nabelelika makila na kristo makila ya bandeko basika mpe baseko makila ya nouvelle alliance makila ya rédemption yango ezinga mpe bomba biso na kombo na yesu tolobi amen. 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 Je crois notre frère alors batu baza na facilité ya ko expliquer problème ya santé na bango pa ya ba docteur mais soke comme pas ba pasteur baza vraiment na confiance te ya ko expliquer makambo na bango. Il y a des pasteurs oyo bazo bondela tant soko na batu na musika to na pembeni mais baza na problème ya ko visiter ba malade oyo bango bazali ko bondela mpona bango. Je crois que ce message moko tokoluka tolekisa ngo te eza profond. Sikoyo eza question oyo epesami na basali na nzambe oyo baza kati na esika oyo mpona nini bato baza na confiance mingi epa badoktere baloba makambo na bango mais baza na confiance te ya koloba makambo na bango epa basali na nzambe. Point d'interrogation. Ndeko wana lobi eloko moko eza vraiment motuya. C'est vrai, et Belé va dire que notre frère Kizembi, ah bon, tous au bon de la caponaille, tous au soutenir Yéga la prière. Mais est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu, oh, bah, soit qui tant, il y a beaucoup à sur place, n'est-ce que la docteur, la zone de la maladie, naïe, bah, serviteur de Dieu, bah, ça l'a été en haut, n'est point d'interrogation. De quoi parler, et donc on voit bien sur l'amour. Et c'est donc oyo, et ça penzati. Au moment où on va dire disparition de notre frère Isaac, nous avons des frères Oyo Bazali cloués dans le lit, dans malade. Mais est-ce que Basali Nanzam est bien? Est-ce que Bazo peut visiter? Je crois être serviteur de Dieu, tout se limiter par la cherté, mais je crois que c'est notre devoir aussi, pour comme on a ma place à l'hôpital, pour visiter les malades, surtout Bato Oto Sana Bango. Et Kolo Moko bientôt le mané pour son moko bateau to outil Afrique. Tous ça ma frère belé net au sol là-bas. Baza cloué na bali, na malade entre la vie ou la mort. Mais tant que ba kufa, on est peut-être au monde na pour te exhorter, pour te le la famille, pour te le baboué. Non. C'est dans les moments difficiles on reconnaît le meilleur ami. Na tango passer photo yeba nani yaza nani. Bien aimé, ça va pas mon aïe, on a mal au lobby, et ça très profond. Donc il y a une facilité vraiment pas minganga, pour expliquer maladie, nous même si là on peut mettre sur le coup. Mais pas ça les nanzam, mais bateau ça la confiance. Mais pour nani, point d'interrogation. Et ça de voir mon courroyo, pas ça les nanzam, il faut pas travailler pendant que nous prions dans les églises. Bani minabiso, ça la confiance nabiso, ce qui problème les alliés. Baye ba expliquer ka biso po munga ka soba ebi maladi ya mutu ndaza la facilité en communiquer ici. C'est vrai pendant que nous prions ça va révéler à biso des choses. Mais ça va comme ça va révéler qu'il faut muta lo bango yemo. Parce que pour nani bazo lo bango. Na répéter tout ça na ba ndeko oyo, ça na hôpital na tango oyo. Mais tana bango ça peut bien té. Est-ce que tu es bien? 1, 2, est-ce que tu as visité Bango? 3, si tu as prié pour la musique, est-ce que tu as commencé sur place? Voilà ça, point d'interrogation, pour vraiment pas je crois que c'est notre devoir. Et ça, on éviter tout le monde parole, tu es Bango qui n'a ma pipi n'a pas de bobiki, mais il faut à déclarer ma nubawa. Quand tu as sur le téléphone, tu es sur place. Kolo apambola moko na moko to komi na suka wana ezalaki moi réflexion na ngana lekisa ngo na moni ezalaki message très important
toye bango tolekisa moko moto je crois que tobondelaki tosengi molimo mosantu akamba biso nda simbaki ndeko alobi eloko wana tosungana bien aimé eza na bato baza vraiment faible spirituellement et baza na besoin ya aide na biso baza na besoin ya aide basali na nzambe batelema mpo basoutenir bato wana ebele baokufa or eza facile na nzela priere bato wana mpe babiki. Alléluia. Amen. Natelemi comme les Christ. Natelemi comme les nous soutenir. Amen. Amen. Dans parce que le moment on découvre notre frère Alobi, c'est vrai, ça a raison. La continue pour la pasteur, mais ma pasteur normalement, il y a un problème pour le moment pour famille. Les voilà quand on joue là, dans le but de le pasteur. Les familles limitées. Famille limitée. Après avoir le bon de fois, dans tout le temps, il y a un moment. Parce que tant qu'il y a un hôpital, nous limitons pas la famille. Vous limitez pas pasteur par le bain téléphonique. Parce qu'on ne voit pas conflit. Donc on pense à ça, on est tout le monde. Donc, tant que je fais ça, il faut que je pasteur. La télé comme des Christiens, mais la télé pour intervenir, c'est que ce moment. Tant que je ne suis pas pasteur, je vais vraiment faire autre chose. Ce qui est là, on va docteur, pas un malade. C'est quoi? Il faut que je sois malade dans le bichon. Tu limité, on peut être malade dans la famille, parce que c'est moi, parce que c'est ailleurs. C'est comme on doit jouer à profit. Tu connais le pasteur. On a un pasteur au bazar pour ça. Donc, il y a l'autre qui est très important. Il faut que vous ayez des mains qui sont dans le là, il visite. Et donc, on a vraiment fait ici dans le proposer. Alors, tant que nous avons un malade, nous avons fait pour maman, pour que nous voyions que ça ne va pas pasteur. Non, nous avons fait la boya pour on est là. Mais il faut toujours nous péter. Pasteur, amen. Amen. C'est juste une réflexion. Il doit aussi papa ça malamu. Tout ça la tina aussi la polémique de to prière qui peut tika Saint-Esprit a kambabiso. Saint-Esprit nous simba ki tous ont condamné mututé. Eza kaka rappel. Eza na bato oyo babomba ba malade, eza na bato po babombiti. Mais mamoni basana nzambe pété babonde la pona. Donc tous ont condamné mututé, tous ont appuyer pe mututé, eza ka juste moko na moko à la réflexion. Nous avons terminé à Bengama, dans le salon. Et là, on a dit que nous bien aimé, et ça bien, tout le monde a été dans le Koloba, tout le monde a fait un voix à l'écart, on a bonné là, pour clôturer le programme de l'histoire après. Papa Miguel Sabori, on a vu le Kokolia, tout le monde a là, entre temps, on va partager. So, il est allé, papa, tu vas toujours partager. C'est bon, merci. Tout le monde a été Jamais papa, tout le monde qui nous fait comme son attaque. Il y a des choses qui ici, qui sont mieux sur l'arbre, tu n'as pas de papa. Il y a des choses qui sont il y a des choses qui papa, tu as le droit de dire que tu as le droit de dire que tu as le droit de dire que tu as la ligne pour son amour. Car si vous permettez, le gola, un golo, yes, au pesquiso, grâce, paix, ngoluana, pouvoir, wana, ya vous la ligne, ya vandi. Papa, tu lui dis merci. Tu es comme il quitte sa âme. Pour les gens qui quittent ici, pour les autres qui quittent ici, ils vont tomber la maison. Tu es comme il quitte sa âme. Pour les gens qui quittent ici, pour tomber la maison. Tu es pour tomber la maison.
toli kokumbisa yo, toli kosanjola yo. Pona nini? Po ete biso tozali moke devant yo papa. Papa na kolingo. Tofungoli mitema na biso na oyo nyonso tosi koyoka awa. Yo ozali komona motema ya moko na moko. Yo ekiposa ya moko na moko. Kasi biso mpe toyebi posa na yo. Yango tolingi mingi volonté na yo esala. Papa, nyonso oyo ezali mpona journée ya bozomi na yo mpona koya kozwa biso. Tolingi te totikala na mokili oyo. Kasi tolingi tosalela yo, tokembela yo, tokumisa yo, totosa yo, toyoka yo, tondimela yo, po ete un jour tokota na mokonzi ya likolo. Bongo koya na biso awa na esika oyo papa ezala pamba te. Tika ete toyiba koprofite na eloko moko ya talo oyo eleki awa. Papa na bolingo yango wana toli kosenga yo na ntango oyo yo yoki susi oyo molimo mosantu oyo esili kolobela biso awa oyo ndeko na biso alobi biso kozala bapaster toli kovisite te bandeko na biso mpo na nini soki biso te moto olingaki tozala bapaster soki yo nde moto oponaki biso. Moïse alingaki kozala kobengama te comme prophète alobaki ete ayeli koloba te. Jérémie alobaki ete azali mwana moke. Papa bongo biso tolobaki nini? Biso tolobaki ete toyebi eloko te. Kasi soki tokomi oyo biso tokomi eli grâce na yo. Yango wana fungola mitema na biso mpo ete tosalela yo ndenge esengeli. Papa ngai nayi kofukama awa mpo na ntina ya bapaster nyonso wana pere. Kosenga ete yo fungola mitema na biso tozala komikisa mpona tosala mosala na yo po ete berne esepela po ete satana amona soni. Papa toye kosenga mpe lisusu mpona bandimi eyela mondimi oyo ya miyebi na oyo ya miyebi te. Bongo oyo ya miyebi te satana azali kosalana na biso, oyo ya miyebi azali kopusana mpona kosala nzambe na ye. Papa na bolingo ya solo soki toyeli na bandimi oyo bamiyebi bakomemela biso bato na maladi ndenge liloba na ezali koloba ezalaki na mine oyo bamemaki moto abuka na makolo epai na Yesu. Bato bazalaki ebele na kati na ndako kasi bafungolaki to atire mpona kokotisa ye akota po ete azwa lobiko. Bongo nini oyo Yesu alobaki? Masumu na ye elimbisama azwa etoko na ye atambola mpona bato mosusu ezalaki eloko bakokamba ndenge nini moto akoki kolimbisa. Papa yo lobi ete losambo oyo ezali kosalama na moto azali na kondima ebikisaka. Yango na permettre biso papa tika ete tosala mosala ya nzambe na mboka oyo po ete yo osepela. Tina biso baange ya protection baprotege mosala yango. Tina biso baange ya service baservir biso. Papa na bolingo tomikisi mpona kosenga boye na kombo na Yesu tolobi amen. 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 Faut-il le faire élément une fois de plus? Là, on va prier, donc continuer. Père Céleste, je te dis merci. Oza Alpha, au bandaki na biso programme oyo, okobi na biso lokolo Emmanuel, posuki na biso lokolo Omega. Loko mutike zonga na yo, musantu na Israël. Mon côté, aza lokola yo. Oza maître ya temps, oza maître ya circonstances. Et l'eau ça la makate, ce qui vous permettre de monter. Oh, nous faisons ça la ici comme colo, il vous permettre, il y a mon biso de péché, merci. Tu es côté la famille qui aime mignon sur la maboko na yo. Yahweh to sengi papa protection na yo et za la nikolo na bango. C'est toi le consolateur des âmes attristées, c'est toi le consolateur des âmes abattues. Yonde moto soki simitema na bango yondo ko ba ko bamba bapota. Yondo zali mosungi ya ba veuve pe yondo zali papa ya orphelin. Tika oyo bakozwa soin mais contrôle ya bana oyo bazingama na makila na Yesu. Lolenge Bible lobi celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Yahweh libota oyo e bakobate la manase na elingi na ye. Bazala invulnérable, intouchable, invisible. Nyonso oyo eza ya yote to déclaramo nul sans effet au nom de Jésus. Totiki déroulement ya programme nyonso kolo oyo ezali ya enterrement ya notre frère José Kizembi na maboko na yo. Continuez kolo koyeba ko accompagner na ba démarche nyonso oyo ekoki kosalela. O nyonso eza ya yote ezala mosika na kombo na Yesu Mesia.
Yo mutolobaki na bayekoli, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Tu kopesa kimia kati na libota oyo oyo mokili epesa kate. Pambola moko na moko pe oya tikaki occupation na ya kati na sika oyo et tout au long ya tanto ko continuer kati sika oyo kolo kimia na yo e ba ko umela na esika oyo. Merci nkolo na oya kolia, merci na oya komela kimia na mo konzi e ba ko bila biso. To kumisio to sanjolio to netolio lelo lobi pelibela tikala nzambe seko tombona pambate yonde obongi na lokumu yondo bongi na kembo yondo bongi na masanjoli na kombo na Yesu azali nkolo mosungi pe mobikisi to bondeli na kondima to lobi banso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.